Mama do. Wana nani wana na porte yo? Shado kile na ofungo la porte ta so mupani yango aya. Mama eza matanya. Koko. Bonjour. Mado atakutu bakimaka penza batu penza omona na te boendenge nini yango penza. No mono te na bakwe bokimi biso bepo ani likambo toni. Yango na bile na komi na nga koma na ndako na tala nanu. Soki eza nini yango oyo zo ya na pointe. Yebisanga na. Kwa mikolo tozala ndako Shado moete, Shado mazo bela ba fièvre moeta tungisinga makasi. Mwa mbongo ndambo kutu nazaki nango. Pona banda kotekela commande wana oyo yebi karande ma parents mikolo ne semane ko tambola te. Mwa mbongo mukie nazaki nango na maboko. Yango na ngilo se tamone ba examen na sombele pe ba kisi. Do moni kutu to uti ko yaka na hôpital. To uti ko ya ba ordonnance yango nazwaki na zo pe ka résultat ka kalate na sombi kisi. Nde koya na biso kozonga nde omoni biso tovandi a. Yango Shado ngo asali susu nini yango susu ko bela bo po ani Shado. Ko bela bo za nini yango ya na nga mwana nga yi. Ko bela Shado ngo asali susu nini yango mama do. Malade yango eza nani maladi nini? Moninga na nga matanya. Bo siko yo bimeli wapi? Olati propre boy. Oti wapi? Ubongi Mwa mikolo ebele tomonani te na moni vraiment ngeli vraiment. Oti wapi vraiment boy? Yebisanga na. Mama do na uti église. Uti za yit yango moni na zongi pe ko to retard boye pasteur John kuta tunyo ndenge nini mado zo mona na te. Wana nani yango azotoke porte boy? Bonjour mama do, papa tinga ya lobi okabela biso mungu. Nani oyo? Mwana oyo uti wapi? Namoni elongo nde yo koti sika te awa. Namoni ozo muta sika awa uti wapi yo? Biso bato tokoti na ndako wana eza nsima ya mukie. Yo komono ezaka nani yo? Bokoti sika awa? Komono nani? Komona Patrick. Wana bofanda na ya sa papa na yo. Mais namoni elongo ne kokana te. Abotaka yo moko. Bozaka bino mibale. Mais moi uko bokokana te. Ata noko no to papa na vraiment. Mado tika pe mwana batu pe mado pardon. O contrôler mwana batu tina suka tina mama papa bango boende nini. Tika mwana batu akende. Mado. Yo muto ko senga loko bandi ko contrôler batina suka. Tika ke ya kende na yo pardon kola na mama ote. Na mona ka yo na papa na mama bino akenda wapi? Mama bino tika bino. C'est que papa no aza moins sérieux, aza mobala malamu te. Koma ya kote mwana mukebo yazala ye moka bokola kayo. Siko abo ya kenda musala. Yo bado tika la kana nai. C'est papa no aza moins sérieux. Pona mona misu ne pe pai. Akotika asika na lopang mais misu pai. Apenda moins sérieux papa o. Mama na bina makambo na to tunanga. Yo ye batendenge ni. Yo za na kati ya famille wana tata na oti. Oye batendenge ni. Lelo siko abo bozo lambani. Yena mto tika la kolamba na ndako. Ozo lambani. Loso. To matembele to nan de madesu. Ne lambeli pe ya nini yo mwana mukebo e batande balamba. Ye tata ngaliaka biloko atina te Tulambi na biso ka fufu. Atana yo zo yoka. Oyoki mwana azoloba ke balambi ka fufu papa. Siko Mungu aye osenga po balamba nini? Mungu awana nde yango fa tuba fufu alia na Mungu awana ya pamba. Seki azana quelque chose azolamba kuna mwana azokosa. Ani eloko azolamba ndazo ya kosenga Mungu. Mwana aza hypocrite mwana mabe. Yo kotika siko na lopango lo kuto banjo sa mwana mabe yo.